akoka te oh ba bina filet ba betango da ba plein boy miel de son aza bina filet miel de son aza bina filet miel de son aza mbora misara double revolver wana biso to omnet ngane tsaso CD ya miel ba luki ngo na victoire ezomona na te non oyebi ke leader azaki na poto leader akina osala ba multiplication ba CD ba CD ye leader ayaki déjà leader a sans producteur na bien ba biloko wana biso na biso préambule tango maka complet biso za complet biso ba orchestre biso te ba luka na kabilanga lamba na lekana na TV to la tande na clip non mbora misara double revolver double revolver babi ezanga masasi boma pe mutu te do miel a mutu intimidation makasi bwe point miel de son yo yebi miel Merci beaucoup Alexis Ngandou, merci beaucoup Nabino Nyon Soto, Bozolanda Biso partout dans le monde. Champion à centre-ville, oh ayebi. Veut dire que à connaît pas à demander. Merci beaucoup Nabino tout. Bomi tungi sa rebelle rena biri pourquoi yambara bato miel de son tete bato miel de son yambara bango te bande ko mona na te mais lelo ba monani bande wona biso ba lobara bien ba latara bien ba yepo na ko défendre notre leader notre star miel de son mutu oyo azo ya pe na ba innovation mais ba question zale belé rena biri représentant valable ya peuple mutu aleki na ba bourgmestre na ba ministre belé na succès na ba président ba mboke belé pe na Afrique na leki bango pe na succès donc to solo là awa na ba on a biso ba porte-parole bangoma ba repesa image. Voilà, bonjour mon frère. Bonjour Nekonangai. Voilà, bonne santé. Ouais, santé qui te qui pena na ngolo nzambe ko. Ba bon week-end hein. Ouais, ba bon week-end ba tout vraiment ba juli ba ko Rolanda biso vraiment donc ba grand merci d'abord na nzambe parce que mutasali grâce pena que non ngai na yo na ba to ba tala biso to kuta suna mokola le donc voilà quoi. Voilà, merci beaucoup na Paola Schengen kilo à Londres moi son nzamba zuita ko ke la pendant une année nzamba silisi ko ke la gangi Michael yelanga ibikap. Donc merci beaucoup à Paolo Veri de Souza, Motema et Maman Moseka. Bonjour mon frère. Bonjour. Mbote non yo moko lisusu na bagiselo pena mbota kitoko pena pesi pena mbota na batutu bona na ba parler na pesi pena na no lunette pour na président moko chef suprême mbora misara double revolver. Double revolver babi ezanga masasi. Boma pe mutu te. Do miel a mutu intimidation makasi bwe point. Miel de son yo yebi miel de son partout depuis la maison mère. Asali carrière qui toko toye na biso moko Elizabeth côté maramba carrière qui toko la maison mère on bikoto zo me mangane na linga ba me mangana te pour na maison mère miel ba pesa nzembo simba te yokana te mutabi yembango azala te ata la concert ni ba yembango de concert we rason ba beta la kingabwa babandino na nzembo miel nano ebeta ma do miel na ba kombe belé non miel de son qui toko déjà biso kuto biloko na ba polémique trop papa ma to linga ngote biso to lingane mingi tolinga mingi mamuna biso moko ya les abeilles po les abeilles ne makambo oso mona ke leader moko voilà leader moi voyagera moi trop moi mikili mais voilà bon mingi mi pa solo on a eli mingi moi chez yo eza likambo ya disque na biso préambule bana tout bazelaki yango bana Londres bana mokili mobimba bazelaki préambule balelaki mi des autres za musique kitoko te toza biloko moi bientôt mona ke barumba pire ne siko yé po bazala barumba mo ba non ya lo yenge kaka mais pour le moi pendant moment qui me pas vite asa ana bino po ngana qui me pas vite to moment qui me pas vite aleki siko na be grand pour lobe la préambule c'est que mambo ki toko osoma na masana nga seda po biso tambola ba jimo les jimo de miel de son ba jeune moi ki toko ba mandeva propre vanda ne mo leader na bango leader moi ki toko papa mbote kuna na parler mais c'est pas tout bana kin bo consommer toujours préambule adak eza déjà na marché to boka ngo déjà mutu tout on a besoin que soit préambule bo pata ko douter préambule eza to tika on a supermarché to tika on a Shoprite boke kuna beaucoup ta préambule eza vi to tika on a Shoprite ezali na kin marché pe besoin préambule kuna donc beaucoup ta on peut na place wana ba primo wa mukeka ba mais ba place ngo Congo eza munene mais ya cheka na Shoprite ka ya kitambo to bon mutu ana mikonga ba no luke ba monende c'est mutu ana volonté azana volonté ya mutu na ye mais le rwanda est héritier watana be ya che ba CD na ba station Total tout ya Congo mobimba biso bongo te biso ka nete to che biso che nete to che liwana biso to omnet nga net so CD ya miel ba luke ngona victoire ezomona na te non oyebi ke leader azaki na poto leader akina osala ba multiplication ba CD ye leader ya ki déjà leader à 100 producteur na bien ba
biloko wana biso ko biso préambule tango maka complet biso za complet biso ba orchestre biso te ba luka na kabilanga elamba na lekana na TV to la tande na clip non pe biso ça ba clip te to ça na ba film au moins que ba film wana ya on a bike bozo zongo déjà donc au moins la disque préambule banzema kitoko za to me ba boss de boss ba to ba clé ka chlorino ba gari wele bana kata ba tata batande ngwana zo ba tita kitoko ba explorateur banzema ya bien banzema ozo pesa ba moi éducation mo ya bien te banzema ya loyenge o betika le lobe silia voilà merci beaucoup to mono zayo mo to zalina seda bon seda préambule ngo ezala combien de titres? Bon, préambule pour le moment, premier CD, ils en ont 9 titres, et puis ils en ont 8 titres. Donc, mon préambule, bana kin bana poto bana monde entier. Mon batu mususu autant y comme moi et ça linga passé. Mon miel de son à maison mère. Banzembo na eye mama. Lola nzembo nini? Lola nzembo nini miel miel asa parami wera ma fanda balobi kete na dessin na ba musicien to bobimiselinga banzembo. Na limite koko na le roi de la forêt mais respect na personne mot que je salue à passer le roi de la forêt Igo autorité morale. Na limite ko le beloko wana. En plus biso na CD biso na album na biso ya préambule to za na titre te ya pardon. To ya titre te ya désolé. To ya titre te so ya nini. Au 5 non pardon. Voilà ba titre te ya nini. Ya pardon to désolé. Au 5 non pardon pour ba ndolinga yo album na yo ba yamba yango. La préambule to ye dans la musique et l'art de communier de son d'une manière agréable à l'oreille. Donc yakane na ndenge bena musique. Ko te que na bimisela mo bena 5 non pardon na mabe on a salaki ya mabe au 5 non pardon pour que ce qu'on bimisa album puisque elle quoi ngana na ibiola ozo pas ozo luka seda na ba des infractions surtout na 5 pardon ce sont les 5 là au moins tu ko pesa mona na facilité donc na mona ba leader misusu donc voilà ayena nute na beta na logo mo na 5 non pardon na mabe on a salaki après tant là on a bima yango bazo ba musique la miel siko ndenga zawana to batebele ba comprendre te abimisela biso no générique moko boye azo sala ba clip bikote ba mai eyo kanate sans impact sans idéologie siko générique wana genda générique wana ezali soko tia la plateforme tout ezali betika miel de son. Est-ce que miel na minute aza mutu to retrouver la plateforme de téléchargement to kotara na YouTube a miel liga esili na ngomba soko koti ba komona yango papa en plus omoni bato bazaki na loka ba porte parole bazaki na netika crise ya duplication ponda be loko CD a miel bato ba retrouver ngo na Shoprite Congo mobimbe alaka na kitambo siko bulega ke no bato ba ozwango wapi non to tena ndenge na pani parce que o mama promotion siko ndenge président yebu retour ndenge presa ebo to banine sko promotion parce que bato bazaki na ye bandara presse pesanga lamba presse pesanga lamba baleka na TV ozo pa ngane longo na orchestre na zalaki wana ndenge na esko na yo na liboso l'orchestre non na zana orchestre moko boye na orchestre longo na bilamba wana te bilamba ala toyo na ye nango oui non ozo pa na uti na orchestre wana te na uti na orchestre wana te ozo pa bato bazaki oye na orchestre miel propre na ye propre ozo parce que bato bazaki salité to ba ye bazu bilamba babilamba ngo pe kaka bazolekela ngo be mission ko finga ka miel so en tout cas ça la pena pasi makasi o bazalaki na miel bazalaki na miel alors ke batu balongwe pa miel pe ba moni ke miel azo évoluer te depuis ba ya orchestre miel ata concert na quartier abeta te siko miel musicien siko miel par rapport à quoi miel a rotika les musique te to beta ba idée fa te belé ba regretter po miel ndazala babiga ibi ko komatro akoko mata professeur à français na école de matonge jamais miel aza musicien otika la musicien aza bon chanteur abiga zoko ka musique te po de batutu balongwa maison mais na minutes oyo bana ba chant bana ba album bana ba kunga ba évoluer mais à chaque chose à son temps on s'en pense que tant on peut s'appeler ya mora misara donc tant on est tolo ba au près à 1000 et ça ce qu'on a marché déjà la plateforme tout sur digital bon télécharger ba tout ba mi près 1000 alors abonner di forme d'abord continuer ka toujours ba CD la bino ezana audio quelques ba images ezali so continue na YouTube ya miel de son au moins quelques vidéos ba images voilà merci beaucoup donc très cher ami fidèle internaute notre artiste musicien congolais international miel de son abimisi album préambule donc ezali awa ezali dans 2 volumes première CD ezali na 9 titres deuxième CD petomoni ezali na 8 titres donc 9 titres de bonus c'est ça le rôle à 18 titres ezali na kati de bon consommer yango avec modération mais pour na baye op bana besoin aux CD pour ba te belé ba boulard miel le roi yo kana raté sans succès sans impact on dirait miel à Diana mais sinon ba tout siko pour ba benga pour ba zo ndeti CD que na bengi numéro ya ko tekelanga CD on a boté qu'on a combien
Bon, mon prix talaka aux TV, prix tokolo babote ba keka na Shoprite. Te mais héritier lobaki CD na ezali na $10 eza original. De ba mususu so muta sepela sombi yango na $100. So muta sepela sombi yango na $50 kaka e. Mais sinon, il y a miel de son. Ça va déjà CD et mon et vraiment de bonne qualité. Et ça m'a original. Ba CD monsieur pe resomba ba prene za ngape na kwa ya na peso $50 ke somba CD wana. Ba CD monsieur resomba pe ya na ngonde ya ba kibongo ozo pa. La musique est l'art de communier de son d'une manière agréable à l'oreille. Donc préambile pene za banzemba ki. Soki la musique voilà. Donc préambile za banzemba kitoko ba to bozo tango yo album na bino. Album na bino préambile za pena banzemba kitoko. To za ba titre désolé te, to za ba titre pardon te. Donc biso ka dans musique. Dans musique, in des musiques. Voilà, merci beaucoup. Donc, to solo la paix moi mukena frère Nabiso qui me pas vite. Qui me pas vite na bango tout. Qui me pas vite. Ya bango tout. Ya bango tout. Tout. Donc si yo le lot retrouvé au pemenya miel de son avec impact na idéologie. Veut dire que toujours en mode de promotion. Ndé ka to kutibino na PES TV pour na ko lobelela bornabino. Mais sinon, ba information nini oyo batu bakoyi ko zo na minute au concernant miel de son. Ouais, elo mona na baksa place wana tango lobeke non miel so beta ba concert ni na vaja kutu miel concert ezala raté depuis longa maison mais ata concert à 1000 francs na quartier batu ba yate abeta te moi si le moko kuta yata ndule na été de talaka na bo kilo le kuta yate donc miel voilà photo lo bara miel de ça para français para français par rapport à quoi voilà para français moi si bana na France biso to linga bla blo lo trop te te mais ndule nde concert ba concert to ça ba concert belé yo ka te to na ba concert ba production belé tina ba free tit ba production zali et là so ba vike ba malade zo mo biso mo to ba cashine po vike malade za na mboka mo raison cashine za raison cashine yo yebite ke malade ça donc c'est que malade za na ngote donc fait dire que bana mboka bana Congo mobimba bana monde entier miel de sombora misara to ba production ebelé bandule eze ebelé to ngato beta le 18 awa na village Tema fika ke mama kamongo ya village Tema est-ce que miel la village Tema ako raté lo nini ako raté lo o ba bina filet ba betango da ba plein boy miel de son aza bina filete miel de son aza bina filete miel de son aza mbora misara double revolver moto abeta bango tout bakangela bina mpo atuta bango na mabuka. Voilà. Oui. Voilà, merci beaucoup. Tokomi na biso presque à la fin parce que nous attendons là pour passer aussi à l'émission à niveau. Il y a PES TV. Mon frère numéro de téléphone pour na batutu bana besoin de contacter pour na rejoindre CD et puis pour na l'exabino na émission. Ok, merci beaucoup. Le numéro de contact est plus 241 Mouli Moucheni Kodamboka 85 48 40 096 Nabandeli plus 243 Kodamboka ya Mouli Moucheni 85 48 096. Donc sur bengi penoza wata kini 24 yemo pour na ba masonenge za la kama quelques dédicaces spéciales kitoko la pesi bena ba monte belé na mon vieux que j'aime beaucoup mon vieux Willy mon vieux ben mal à l'égolois dans statue à Chicago ya mama bijou qui ningi podo. Sans oublier Maître Taxan à Paris, il y a maman Nabiso Laetitia, la Sugar. En tout cas, grand merci vraiment de nous avoir biso pour nous passer la rame soleil après un bil. Donc toujours content na biso tozali wa pour nous soutenir ba artistes et musiciens. Oyo zali mission suka mir. Donc soro ye okomi be otali mir mulai omonyo makanise sugio. Donc awa fo makanise sugara mutu. Voilà artiste to moni bo ala ki ndekopé déjà pesi numéro. Yo pe soro pe sa pe numéro tam suspect moi ba dédicace rapidement. Ouais pour un numéro batonné babenga qui pas vite ezala na plus 243 ya Willy Moucheni code ya mboka 85 48 65 736 ya Willy Moucheni 85 48 65 736 pour na ressources na pesi venanga 42 mémoire na kati ya Japon wana bana japonais plus célèbre Clet Kabia Chlorino Océan Diallo na moni bongo Gary Iwele wana ba prêtre makasi Gauthier Kadima les jeunes entrepreneurs talaga na moni clavier universel et Lengebele, merci beaucoup vraiment, merci beaucoup Nabana tout ya Paris beau consommer juste préambile. Voilà, merci beaucoup à toi Liévé Masokolo, ya Rolobatro Zalita Alex Ngandou, merci Tokutani Mbalasima.